Bonjour, c'est Jean-Claude Assoumani, fidèle ami de Catalogue Plus. Je vous salue une fois de plus. Catalogue Plus, une émission chère à Nana Boudouga, mais ça fait un laps de temps où Maman Nana a dit Jean-Claude, je vous veux à travers des analyses. Donc, je suis là aujourd'hui avec vous. Nous allons essayer justement d'analyser toutes les émissions qui viennent de se passer incessamment, où vous avez vu des artistes, tout comme un grand journaliste, vanter Fali par rapport à ce que Fali vient de faire. Donc, l'isolo nabiso et l'isolo à visa. Donc, nous allons essayer, bien sûr, avec vous, essayer d'analyser Makamunyo so Oyo, Bendo, Yadjoka Kabengele, pourquoi pas Anthony Sampaio, Bameki Koloba, tout autour, il y a Eloko Oya Mounene Komeli Bango à travers carrière na Bango. Parce que Toyebi Bissonyo, ce que espace européen et Zali Bongo, tremplin munene pona ba artiste na biso eza esika wapi bango pe ba kokaka ko se ressourcer lisusu ba kokaka ko mema carrière na bango musika. Donc avoir un visa de 5 ans eza likambwali sekité ka ndenge ya joka kabengela hotel koloba alobi eza mandat présidentiel. Donc lelo tozomeka ko solola likambu ya mandat présidentiel, pourquoi pas tomeka pe kotala nzinga tout autour ya toile makambo nini ezolobama, la réalité nini ezolobama à travers la toile. Donc je pense qu'aujourd'hui tozawana pona bongo. Jean-Claude Assoumani est là, Jet Li comme vous avez l'habitude de m'appeler, nazali wana pona bino, tozomeka pour partager, ndenge to mesana pour partager à chaque fois. JR Eb Daniel, je te salue, Jimmy Lafleur, je te salue. Donc to banana bino émission à lelo par analyse. Il y a plus ou moins visa ou Fali apesi ba invité naie pour participer justement na barena ou ezoze la biso na Lyon na Bordeaux. Le choix de Fali ne cesse de nous émerveiller, ne cesse d'inquiéter certaines personnes. Ba visé Pesami Moutazu visa a duré mouké et cause à la, je pense, 3 ans. Oignon Sobatika les a au-delà de 3, 4 ans, 5 ans. Donc, on continue, bon, on a Fali, parce que je pense que Fali est crédible à travers l'ambassade. Donc, on ne sait rien lui refuser. Donc, tu commandes en gros, incessamment avec Félix Oazé, quoi. Mais, Tokolo Belayango. Bah, choix a Fali sur ma visa, n'a pas invité, et opé sa moi moutou passi. Banani babaki sami na liste. Tomekana okokanisa. Ba danseuse mususo bazwaki ba visa te, bazui visa. Journaliste mi balé Tomi Sato, bazui visa. Tomoni ba musicien kozwa visa. Tomoni ba garde du corps kozwa visa. Et puis te komona quelques baninga ya Fali ya Bandal, baleki bandeko ya Fali ya Bandal kozwa pe visa. Tolo banini à ce sujet au fait. Pourquoi choix Fali est beaucoup plus accompagné na moi mawana kati? Parce que ceux qui te lobi total bato bazui visa ezali bato oyo ba mususu ba umeli na kati ya groupe na biso F victime bazarozela ngonga na bango ekoka. Ceux qui te lobi tozonga na quartier oyo Fali ya Koli tokomona que ba camarade o bazala loyal, ba lekio bazala loyal, bango pe bazala récompensé po ba kende justement pour vivre événement yamunene o ezoleka à travers les deux arénas et longo na leader na bango. Ceux qui te lobi suko to zonga na domaine ya musique, vous comprendrez que Fali c'est vraiment l'ange du bonheur. L'ange du bonheur pourquoi? Kotala Bendoson, un grand artiste en Bokanabiso, Bissonio Sotoyebi. Bendoson a l'écran à Viva la Musica. C'est d'ailleurs parmi les recruteurs, il y a Viva la Musica, nouvelle écrita. Azalaki Image Moko, Yamunene, c'était l'un des poulains de feu Papa Wemba Oyo. Azalaka ko tiela motema herba bandaki aventure wana justement il y a Viva la Musica, nouvelle écrita. Il a voyagé certes avec Papa Wemba,
mais ezui combien d'années pour lelo Bendoson ayeba lisusu na kotia makolo na ye na sol parisien ezui combien d'années? Fally Ipupa est vraiment l'ange du bonheur. L'ange du bonheur, pourquoi? Parce que bisonyo soto moni na kisasa combien ba difficulté nini oyo ba artiste bazo kutana na bango bazo kutana nango na parcours na bango, justement rien que pour avoir un visa. Parce que ce que zala qui difficile te koyoka Bendoson Koloba, il est marié à une femme habitant justement l'Europe, mais difficulté à munene ezalaka que mama zalaka na poto ya zalaka na kisasa. Donc tango nyonso ezo senga maman yaka kotala ye, et puis voilà ce qui séjour à maman et koki maman zongi na poto esika zalaka. Mais à cause d'un ami, d'un frère, lelo likambwana esili na vie na ye. Esili na vie na ye, désormais Bendoson poto ekomi kwenda vutuka kwenda. Et cela à cause de qui? À cause de Fally Ipupa. Na ebite so Fally akopesa biso nini ya munene koleka oyo azosala. Parce que à travers visa ya Bendo na savoir-faire o biso ba congolais toyebi o ezali na kati artiste Bendoson na visa o ba pesier. En tout cas tozo s'attendre na makamwa minene lisusu liboso ya vie artistique ya artiste. Parce que lelo aza na komi na facilité justement ya ko produire musique ya kitoko koleka lisusu, parce que aza na séjour moko européen élargi et ko permettre à tout moment oyo akolinga azala na mikili ya poto pona ko enregistrer. Donc lisolo wana déjà tout autour ya vie ya Bendoson bosana a combien mesure à repérer sabiso banzembo ya kitoko, ba clip ya kitoko, et puis musique ya kitoko. Et tout cela grâce à qui? À Fally Ipupa. À Fally Ipupa. Et makambo nyonso oyo ezo salema justement pourquoi? Parce que ce qui totali comportement ya artiste tout autour ya ndeko na ye ezalaki comportement ya loyauté. Ya loyauté, et c'est ça Fally. Quand vous êtes loyal, azape bongo na yo. En tout cas, olinga te ascenseur et ozonga. Totu kotala ndeko lobi, ils sont fous. Na o nyonso koki kolobama na kati ya net. Bata ko tourner pas maman Boduga, pas maman Nana Boduga, a tourner lobi. Awa ozui visa na sima Fally, est-ce que sopiote? Alobi ce que sopinga derrière entendement batu oyo, baebi tina ya amitié te, baebi pe tina ya retour justement, ya oyo Fally azo sali langai. En tout cas, na kuna te, je m'en fous. Soki ba bengi yo deux fois na nzela, okoloba nini? Alobi est-ce que depuis babanda ko benga Fally deux fois. Réalité ni ne change. Atika la Fally, mobali ya Nana Bafana, et puis papa ba Marco 6. Ndeko na ngai Bendoson. Tozui Anthony Sampaio à travers ma déclaration na yenyo solobaki eloko e pesa kinga esengo. Alobi na fandaki na keko visiter ndeko nanga. Na keko visiter ndeko nanga na Romeo Golf. Na koti concert na lingina bima bengi nga ebisinga lobi bonio. Na talisie o esengela kito solo entre biso mibale et na simana yango alobi na ngai zala na kimia. Zala na kimia, et kimia oyo basenga ki na Anthony Sampaio, résultat nango yango na biso nyonso tomoni. Anthony Sampaio, un grand poulain, il y a orchestre cher, il y a feu King Kester Emenea, biso nyonso toyebi. Toyebi de quoi il est capable. Toyebi ndenge ni na Anthony Sampaio asala ka musique na ye. Déjà à la base azarana nous kulutu moko aza conflictualité.
aza mutu ayebi ko fanda na batu. Pourquoi a mérité eloko ya bongo te? Pourquoi mériter yango te? Pourquoi mériter yango te? Bon, ce qui se connaît na ba danseuse. Fallait Ipupa zolinga ko enseigner biso nini. Ce qui na ke na ba musicien, o baza tout autour ya Fally Ipupa o pe bazui lisusu visa ya 5 ans. Azolinga ko enseigner biso nini. C'est que moi Jean-Claude j'ai compris et ça que loyauté et futaka. Loyauté et futaka. Mutu nyonso oyo aza nzinga na ye, oyo ayebi ko respecter ye, oyo ayebi ko respecter limite na ye vis-à-vis artiste, en tout cas aza na kati ya motema na ye. Parce que ba résultat ya boye ezali ba résultat ya mutu azomema bino na kati ya motema na ye. C'est vrai que mutu nyonso akoki kozwa ngo po tolobaka afali te. Akoki na ye kozwa visa en 5 ans wana. Mais pope ozwa yango eza pasi. Mutu akoti na ambassade, amusé na notoriété na ye, amusé na agenda na ye, obimisi un kate et oza surpris bapesi yo visa ya 5 ans. Tala bolamu ya kozala pembeni ya Fally. Tala bolamu ya kotambola na sima ya ba trace ya aigle. Parce que batu nyonso bazozwa ba visa wana. Je pense que changement moko significatif et ozala na ba vie na bango. Significatif. Et ozala na ba vie na bango. Ce qui tomeki total appel lisusu. Fally Ipupa est entouré de plusieurs personnes, plusieurs personnalités. Koza pe ba personnalité mususu oyo pe soki bazui visa wana ya 5 ans. Et kosala bango kaka malamu. Mais choix ya Fally eza mingi na petit peuple. Choix ya Fally eza mingi na bato bamona ki ekokola. Choix ya Fally eza mingi bato bayaki na musala na ye bamikitisaki et puis bapesaki ye confiance. Tala esika choix ya Fally efandi. Tomoni kulutu na biso joka à travers liste ya bato bazui ba visa. Mais na loba ki yango na émission nanga oyo émission ya liboso justement on a sala na catalogue plus. Na loba ki Joka Kabengele c'est un grand visionnaire. Joka Kabengele amonaka eloko moko ya munene na kata Fally. Yango wana pesa ye ba kombo wana nyonso o akokai ko pesa ye. Prédire sur une personne et pesa mi na motonyo sauté. Et pesa mi na motonyo sauté. El Mara, El Pibel de Wolo, El Magnifico, El Pitiche, El Fantastimo. Tous ces noms-là, Lelo, et Latinzoto. Et Latinzoto. C'est vrai, Joka Kabengele Bimisa Kiango, Ezalagi Bakombo, Yakotombo la kaka artiste, mais je ne pense pas que Ayebaki ke Bakombo wana, et qu'on ait na dimension Oyo, Eza Lelo. Et voilà, et Sikanini, Bakombo wana, et Memi pe artiste. Bape sayenini. Toki ya Jokoloba, tango abungisa ki mwana na ye, Fally Ipupa, aki seul musicien, o azalaki à ses côtés, o assista ki ye, e bandelina suka, ya bobsek, ya mwana wana. Pourquoi a déméré na sima ya Fally te? Pourquoi a déméré na sima ya Fally Ipupa te? Et aujourd'hui, nakoyoka ye na émission oyo elekaki à travers na émission oyo taki koleka na maman Nana Boduga à définir Fally Ipupa comme un gladiateur. Et je pense qu'il a raison. Dévoreur d'espace et sika nyonso azoleka azobuka et sika nyonso azoleka azotondisa et sika nyonso azoleka il ne cesse d'émerveiller au fait. Un gladiateur azali combattant oyo très difficilement alingaka échec te. Et c'est ça Fally Ipupa. Totaye comme na trilogie ya Arena et voilà tozo kende sous na des arena. Fally Ipupa c'est un gladiateur oyo lelo azo sala esengo ya Congo.
Et Sengoya Congo, pourquoi? Parce que Azalaki bien entraîné. Et Tumba Nyoso o fali pour pazo kende à travers l'arène. En tout cas, o Nyoso bazo tia liboso na ye azo écrasé. Azako écrasé. Biso ba warrior toyebi déjà ba salle ezo prouvé yango que les deux concerts sold out déjà. Parce que Lelo, tozo vivre mondialisation à travers l'internet et lo kwa bomba et à la ralisouté. So ito tali ndenge ba billet za kote kama. Ndenge makambo za kokende. Donc toza déjà yako sepela. Toza déjà yako sepela. Biso tozo tambola te na influence a paka Shimboku te. Tozo tambola bongo te. Tozo tambola na influence a paka Shimboku te. Tozo tambola bongo te. Biso toza te ke master ndeni ni pesa nga Shimboku ba fungola boye bakuti tige moko te. Biso tozo tambola na certitude, na honnêteté et surtout na amour. Yangwana bozo mona ba résultat ezo ya kaka ya kitoko. Ya kitoko. Pourquoi il sa un gladiateur lokola Fally Ipupa ezali se quitter. Ezali se quitter. Parcours na ye moko déjà azo définir ango comme état trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto. Boko mawana mukolo nini. Parce que l'aigle a eu le temps de travailler. Il a eu le temps de construire sa notoriété. Il a eu le temps de construire sa crédibilité vis-à-vis des ambassades. Tango batu mususu bako mema. Ba musicien na poto po ba kima. Na bango, mais ye asala kombo. Eza tango fallait azako mema ba musicien na ye na poto. Ebisi bango ba ya to beta une semaine to zonga kim. Ba ya to beta un mois to zonga kim. C'était justement pour na ko créer crédibilité oyo lelo. Ezo sala que aza vraiment crédible vis-à-vis des ambassades. Mukile lobaki mingi. Fallait me makaba danseuse te, fallait me makaba danseuse te, fallait me makaba danseuse te. Avant lelo je e fungwa mandenge komi lelo boye. Cheftain nabiso ya kala ya ba danseuse Nicaragua. Tangu fallait mona ki kete Nicaragua koli mwa muke. Akende ko na ede ake na poto esika wapi akoki koluka pe vi na ye derrière carrière mosusu atika biso nanu na nzela ya musique likanisi wana na pesaki ye loso toyebi tozonga déjà sima avant même nzela oyo efungwama azalaki kaka papa Nicaragua za wapi avant même makambo oyo bon badanseuse oyo batikalaki ntango je efungwami bafungwami na je nini. Il y a 5 ans bala moko. Et puis bazongi na Kisasa fini makolo. Ba o pe mususu bazalaki na bande de touche parce que na vie mutu na mutu azelaka ton na ye. Ba o pe bazalaki na bande de touche lelo 5 ans lisusu. Tala bolamu ya kozala na sima ya Fally Ipupa et puis ya ko respecter ba principe ya kozala pembeni na ye. Chana moseka yebisa kinge loko moko abi JC Assoumani. Est-ce que olandaki papa chéri JB Mpiana nabi oui na papi mboma nalandaki ye. Qu'est-ce que tu as retenu derrière JB Mpiana? Derrière ma déclaration à JB Mpiana na lobi mais eloko nga na retenir yango yo Chana. L'artiste a compris que derrière chaque temps koza mutu oyo amarkaka temps. Bango bazalaki na tangu na bango et lelo c'est le temps de Fally Ipupa. Soromoni grosse pointure lokola JB Mpiana alobi ke okota bitumba ba reine te ya ba reine te ezate kabangi ezake azo reconnaître que Nathan oyo eza bitumba baleki eza yangate parce que bitumba ngo pesa facilité. Et ça peut faciliter. C'est pourquoi je dis coup de chapeau à JB Mpiana, papa chéri.
Je dis coup de chapeau à JB Mpiana papa chéri parce que ebimina monoko papa chéri yemoko. Alors bisoki na ko se produire na poto, na ko se produire justement na ba salle normale. Ndenge na oto mona vient nga Josara sali ake na Madeleine na Londres pe na kangi kombo salte na ba salle oyo ekoki ko contenir oyo ye azali. Il n'est pas le moindre, de moindre, parce que JB Mpiana c'est un grand na kata musique nabiso, c'est un bulldozer de la musique congolaise. Mais il reconnaît ce que fait l'aigle en ce moment. C'est pourquoi je dis une fois de plus, merci à JB Mpiana. Aloba Kiango avec beaucoup de modestie et puis na sagesse makasi. Et là comme Moussou et simbi attention nanga, ba maître. Lelo Fally Ipupa a valorisé ba maître na kati ya musique na biso. Tomoni biso nyo sotoyebi, biso nyo sotoyebi ba réalité oyo eza tout autour ya musique na biso. Ba maître bazalaki justement batoyo bazalaki ko servir ba artiste juste kaka na Kisasa. Et Fally Ipupa nde abandi yango. Abandi ko mema B50 et peu partout na monde. Et tomoni yango bande ko mususu pe bakomi ko emboîter le pas. B50 atamboli. Te komona Chibu na biso. Maître na biso abandal. Ozwili kofi okwei. Chibu akepoto. To kanisa ki ekosuka na Chibu. Nzoka nde ba o mususu pe bazalaka na kati ya mouvement ba kolanda. Ba maître ya Fally Ipupa 2 ou 3 ba zui pe visa lisusu. 5 ans. Qui peut faire ça si ce n'est que Fally? Je finis par comprendre que mutu nyonso oyo azo servir Fally Ipupa avec son cœur et ce kaza kimia akomona bolamu ya musala oyo azo sala derrière l'artiste. Tala choix ya Fally Ipupa. Ayebani na Kisasa na batu ya lolenge nyonso. Akoki ko inviter bato baza distinguer ya lolenge nyonso et d'ailleurs eko aider pourquoi akosombela bango billet. Akoki kozwela bango certes visa, akosombela bango billet, akokipe séjour na bango na potote, mais choix ya Fally eza beaucoup plus ko récompenser batu oyo bazo prêter attention na bango derrière sa musique. Bato bazo mi pesa corps et âme. Horaire rep eza herboye aza wana attend. Lelo tozo sala musala ne sika boye maître aza wana pona ko sécuriser. Ba master o nyonso ya bandal. Balala kate jour et nuit pona ko vanter kombo ya artiste. Tala esika Fally azo porter choix na ye. Tala esika azo porter choix na ye. Yadjoka Kabengele est très important na kata makambu oyo. Toi tu komona sorti ya star na biso à travers des arénas na balolenge belé na kobima na mabele na balolenge belé mindele oyo na mayele oyo mindele bacha derrière technologie ya sika, mais je crois que il est temps na kati ya reine un maître de cérémonie na niveau ya Joka Kabengele azala tomonaki musala oyo asalaki na stade. Pona nini te tomona ngo à travers les arénas. Et puis gladiateur nyonso ya munene ba annonçaka ye toujours et pas maître de cérémonie oyo akangi temps wana et derrière 20 ans oyo nani aza likolo na musala ya ko présenter artiste devant un spectacle koleka Joka Kabengele nani. Coup de chapeau à toi, Yadjo. Merci pour na musala nyonso oyo osala derrière artiste. Voilà récompense nango. Récompense nango eza des arénas. Pourquoi pas te retrouver yo lisusu na stade des martyrs au fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que musala nyonso oyo sali derrière l'artiste et mon ami. To mona yo pe ko sala pona ba artiste belé. Nga nazalaki na époque oyo obimisaka El Salvatore de la Patria. Nazalaka na yo
Et namona makambu oyo El Salvatore de la patria et salaire. Donc, on est d'accord na yo. Nzambe ya sala yo bongo. Nzambe ya sala yo bongo. Kolela te mukolo. Kolela te. Nzambe yebi. Nzambe yebi. Vie okutani na makambo ebele nga naza moko baleki ya palais. Mais voilà, et sengo zongi lisu na ndako na biso à cause ya Fally Ipupa. C'est pourquoi je ne cesserai de dire, comme maman Nana l'a toujours dit, Fally Ipupa est l'ange du bonheur. Ange du bonheur. Soka koti na ndako na yo, makambo etelemi. Makambo etelemi. Makambo etelemi. Elamba ya Fally soke tuti yo malade esili. Elamba ya Fally soke tuti yo pasi esili. Elamba ya Fally soke tuti yo miso efungwami. Omoni esengo oyo esengelaki ezala nzinga nzinga ya vie na yo. C'est ça Fally Ipupa. Il ne parle pas beaucoup, il est derrière les actes. Fally ne veut pas parler et il n'en a pas envie. Il est derrière les actes. Makambu oyo tozomona lelo derrière ba visa oyo. Ezopé sa position moko justement na kati orchestre na biso oyo toyebi que kimia et ko démérer tout au long ya ba 10 années oyo ya liboso. Et tout cela l'artiste l'a préparé. Alingaki bato babandaki na enteke bakemba. Basala ba 2 semaines na poto. Basala ba 1 mois na poto. Basala ba 2 mois na poto. Je crois que voyage à Mounene ezala 3 mois ou 6 mois. À travers Tonyos Oyo, 17 ans Oyo, Fally Ipupa, asali na groupe d'accompagnement na biso. Et lelo, ce qui va résulter nango, ezana mbuma ya malamu. Pourquoi? Botomboli miso na bino, po bokomisaye une main noire. Et gloire à Dieu, je bénis l'Éternel parce que la main noire n'existe plus. La main noire n'existe plus. Bozolo belango lisusu te, boloba lisusu. Bozolo belango lisusu te. Aujourd'hui, on parle de l'ange du bonheur. Kulutu nabiso Félix Oise quoi. Kulutu nabiso Félix Oise quoi. Na trompe ya Félix Oise quoi. Na trompe ya Félix Oise quoi. Soromoni mukolo afungoli motema na ye mobimba. Pour asala ba déclaration oya sali derrière la toile, derrière différentes chaînes de télévision, c'est parce que eza ba geste oyo esimbaka na motema. Eza ba geste oyo esimbaka na motema. Ba dongola miso balingaki pas détourner attention ya kulutu na biso. Mais merci parce que aza mukolo très vite revenir à la raison et puis voilà ce que Fally a fait pendant kulutu na biso Félix Oise quoi. Et ce qu'on tali expression na ye aza émerveillé comme jamais. Comme jamais. Comme jamais. Fally Ipupa ne cesse de montrer à l'opinion qu'il est un garçon d'un grand cœur, mais justement qui a aussi des limites. Mais ce qui moutou, ayebi, kozalanaye, toko kabulanteke. Et c'est ce qu'a fait Fally Ipupa. Kulutu askenaki na 5 musiciens. Oyo balandi boyebi. Ba ope musu batikali bazolanda. Bokoyoka lisusu. Et tout cela grâce à qui? À Fally Ipupa. Koza eloko moko. Et les cas de musique nabiso, mais les gens n'en parlent pas. À l'époque de Jibe Ewera. À l'époque de Jibe Ewera. Ngana kolobelaka yango. Moi mouké quartier latin par exemple. Kofi azalaka na monopole période moko.
Pour bapper sa visa, il faut tout naer. Après, il y a comme le roi de la forêt. Il y a comme le roi de la forêt. Ce qu'on a dit que king ya musique na ngonga o eza fali. Nana yebi yangote. Pona nini ce qu'il faut tout na fali eloko moko, il faut ça la monter ma passe. Mais alors on l'a vécu na mboka o. On l'a vécu. On l'a vécu. Botikaye a savouré tant naïe. C'est l'aigle de la musique congolaise. Yadjoka Kabengele d'ailleurs a ajouté, c'est le soleil d'Afrique. Il illumine l'Afrique et je pense qu'il le fait bien. Et ça, Congolais tende toza fier ya Fally Ipupa. C'est l'Afrique tout entière qui est fière de Fally Ipupa. Lelo asimbi drapeau ya Afrique et azotambola nango partout dans le monde. Et je pense qu'il le fait bien. Je pense qu'il le fait bien. Je pense qu'il le fait bien. Kotala na kati ya minoko. Ya ba poulain nyonso ya Félix Oisé quoi. Kotala expression na bango. Koyoka message véhiculé par tous ces gens-là. Vous sentez que ezaki résultat moko conduit avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Bande Konabiso Bazala vraiment émerveillé parce que ça fait belle lurette. Bamoni pe mikilia potote. Mais derrière l'ange du bonheur, ba vie na bango efungwami lisusu. Vie na bango efungwami lisusu, baza vraiment émerveilleux parce que cadeau ya boé, eza cadeau o epesa makami kolonio sauté. Vous attendez un grand spectacle, ba pesi bino 5 visas. Vous perdez l'espoir. Automatiquement, vous perdez l'espoir. Mais il a suffi un simple coup de fil. Papa a dit, Badia talobi bozela. Na solo la na mokonzi. Et papa a dit, tangwa solo li na mokonzi. Le résultat ya moi. Force mosusu ya Fally Ipupa et Fandi na entourage na ye. Entourage na ye. Il est bien entouré. Il est entouré na bateau balingiye, na bateau ba pesi vie na bango. Pour l'avancement ya œuvre na ye. Il a suffi, papa a dit à l'oba, Nkale, au monindéni, Nkale, yoyebi. Et voilà. Voilà. Fally Ipupa azo continuer à enseigner masse. Azo la qui sa masque. Et Sengeli tous à la bateau, tous en a beaucoup d'amour. Beaucoup d'attention envers les autres. Envers les autres. Dans la catégorie à bateau oyo. Fally Ipupa a invité. La tiki bino bato bo la émission lelo. Na ba parler bo meka pe ko analyser au fait. Bo meka ko analyser, bo meka ko tala. Qui peut faire comme ça? Qui peut faire comme ça? Lelo ba mettre ba nous la li souté. Ba mettre ba mouvement tout, ba komi kimia. Parce que ba yebi que exercice oyo el maraye nango, bango pe ba okindi. Bango pe ba okende poso ba mettre na bino ba kete bo poli bo poli. Na yokaki aigle koloba et d'ailleurs eza nanu mukie. Parce que souci artiste eza que azala ka chaque fois zo sala déplacement, azala accompagner plus ou moins à 300 personnes. C'est vrai que autres hommes a déjà l'élo eza grandiose, mais derrière la vision de l'aigle eza mukie. Yango no moni Fally Ipupa lingi ko loba mingite. Il préfère travailler et au bois ka misu na ba horizon oyo ko mema ya sika na kati ya musala na ye. Ya sika na kati ya musala na ye. Ba mettre nyonso bozala ya ko sepela. Parce que oh Fally a memi na musique
nayebi ke binope na bisika bozali boko sepela mais bobo sanate un jour bolobela yango lelo soki biso ba maître to koma okende mikili eza pona aigle Fally Ipupa c'est vrai que bandi lelo te mais individuellement ba période ba vivre la musique ya ba wenge musique ba vient na biso ya ba maître bazako chali konda uba ke mikili parce que bango musala na bango ezaki na Kisasa mais à cause de Fally Ipupa makambo wana esili Fally Ipupa veut rendre toute personne évoluant tout autour de la musique important. Même de konanga Douglas Picture oza derrière caméra. Douglas zala calme. Ozagana aigle. Le kinangai. Nabi mukoni ne lamba aigle ko simba yo te. Mais jour lamba aigle ko simba yo. Des jours où comprendre. Azo seki samikuwa Fally Ipupa. Azo seki samikuwa. Azo seku samikuwa. T'as la force et artiste. Azo pesa biso courage. Azo pesa biso posa ya ko demere na simana ye. Azo pesa biso posa ya ko sala lisusu mosala na dévouement nyonso. Na bolingo nyonso. Poto yebi que derrière Papou, il y a des résultats. Bana poto, bino ba o bozola na un peu partout. Yebi ke bare na yango wana déjà. Bare na yango yo. Le 6 na le 13 Totikali justement na ba jour. Bana Bordeaux, bana Lyon. Bo se sensibiliser. Ba warrior, il y a partout dans le monde. Na sengi bino bo telema. Bo telema déjà. Bo telema ba o bazana on a ba billet, il est temps. Acheter des billets. Ba o bazana ba billet, il est temps. Parce que le jour J, bo koka okota te. Parce que o ezo sala aigle les a accompagné na bolingo. Et loko nyonso oyo esale makana bolingo, ezaka na ba résultat ya malamu. Non, pesa bino mo anecdote mo muke. Botala mwana oya botami na ndaku ya papa na mama. Ndenga kolaka. Nde musique ya Fally. Tellement ils ont accompagné na bolingo, na yebi que jour wana engombi ekozala parce que les Congolais de partout dans le monde ba o bazana possibilité justement ya kozala wana ba ozala wana. Jimmy Lafleur a ebisa kinga kozala wana et je sais ka ozala wana. JR Daniel a otukoye bisanga justement information dans la semaine dernière a bisinga lobi JC JR Daniel ezali justement mokonzi ya ba bureau d'échange nyonso wa bandalungwa. JR Daniel ouais le métier à talo très simple comme Fally Ipupa, un garçon qui ne parle pas beaucoup, un observateur Ntumuro Akimia a bisinga justement Jean-Claude Assoumani nazo somba 1000 billets pour na ba fan ya Fally ya Funa pour na concert na biso ya Stade de Martyrs parce que après les arénas toza na Stade de Martyrs ezozela biso toza na Stade de Martyrs ezozela biso bana poto en tout cas je vous invite Stade où tu koleka to mona ki bino na bana poto ya mike ya ba 20 ans, ya ba 15 ans, ya ba 16 ans. En tout cas, c'était une fête totale parce que on a retrouvé le monde derrière la musique de Fally. Et puis bazalaki mingi na pelouse wana na ba billet na bino ba $100. Pourquoi pas bo bandela ngo lisusu? Pourquoi pas bo bandela yango? Boya ko matisa lisusu. Musique ya mwana mboka. Pourquoi pas bo bandela ngo lisusu? Boya ebele na invité bino boya lisusu ebele po boya ko matisa oyo Fally azo sala. Déjà il donne beaucoup d'amour. Na lingi jour wana biso peto zongi sela bolingo. Biso ba oto zana Kisasa, on vous promet que toko zongi sela bolingo parce que toko sensibiliser et on continue à sensibiliser. Déjà ceux qui JR Daniel à promettre 1000 billets
Et puis, il y a là, peut-être que loué bis moko, ezali justement effort, il y a sensibilisation, il y a artiste Mouchandro, Nangai Moko, Jean-Claude Assoumani, Jet Li. Tous continuer au sala moussala. Parce qu'on pense que derrière Papou, il y a la gaieté, il y a la vie, et surtout il y a l'amour. Il y a l'amour. Lelo na sukiawa, je pense que Nambo toagi nango ya solo la pona mokolo lelo yango wana très prochainement Borozalananga lisusu derrière une analyse Mikolo Ezali Nazawa Bino mais bi que so bolingi bo retrouver nga je n'ai qu'une adresse en fait hein. Nana Boduga télévision c'est mon adresse desika wapi bokoko zwanga ba ope balingi ko benganga c'est le plus 243 80 84 83 216 plus 243 80 84 83 216. Kimia Ezalombo Kabino. Pour aujourd'hui, j'en ai fini avec vous et je vous dis ciao. À la prochaine.